Sarah Tola TV. Émission a mis raison mais ma biso kanakati aveglicité kakate. Alors, yesko à côté mobile wana libala panae Janiala la na salon. Ndenge Janiala na salon na condition. Ndenge zola na salon awa. Soki kaka mwasi na yameko découvrir que mobile na zapa na nga se keza yo na obenga nao. Sarah Tola TV. Tricher les sous. C'est le copain na zo kanet moi mutu passe ya papa dona. Moi mutu passe zo ya place wana. Est-ce que toujours qui ne peut pas trop réfléchir peut-être. Au mobile non na kisi. Pas à bien privé nanga. OK. Ndenga afunda kae baboto la mukanda ba mo izonge mo baboto la kae balinga opese mukanda te. Bon, pas à la bien privé nanga poso akiata musala a ozwa basi. Basi. Bon, on accepte. Mais ndenge ni moto yo linga ka mingi. Akoma pe bien privé na yo olala kana ola mukaka na ye anytime. Ndeni ne ko kesuko luka mbali mususu. Sarah Tola TV. Donc na poto désordre linga e sala manon makasi avant ya ko se stabiliser. Mais elle a kutani kana l'abri ya janya fanda. Ezani. Koligara mingi. Isaka kukanga mangoka na kata mulangi. Nzunga ngoya makasi. Sarah Tola TV. Bon. Parce que bato bazaki na bazo reconnaître Jani te que moi ça manipuler ti na niveau wana. Babi Jani moi ça ko lobane boete. Mais apparemment azaki manipulé par la brine donc ezole que la même na bato bazana ye bazalo ba copine na tout le monde azole ele que la bango. Sarah Tola TV. Yango nani Viviane abinga na banda website ya Jani zonga na yo. Zonga no Kinshasa. La production comme belé abi par jour au si bata $300 par jour. Koto belva bengi yo jouer, koto ba bengi yo jouer. Donc on travailler na yo moi mo bimbo banosi mano kambo, falera zonga na ina Kinshasa. Confort et proximité du service. Véhicule neuf, tarif accessible pour tous. Majabou Cab, votre solution pour vos déplacements. Majabou Cab, à l'heure, à la journée, réservation aéroport. Majabou Cab, votre solution pour location des véhicules. Majabou Cab, 085 435 0000. Majabou Cab, location disponible via application Android et iOS. Majabou Cab, l'univers du confort. Sarah Tola TV, la chaîne qui assure, On présente tous nos sincères condoléances à la communauté congolaise. La communauté congolaise, au Bozak, on s'est retrouvé partout dans le monde. Nous sommes de cœur avec vous. Tous les artistes et comédiens, nous sommes sincèrement tristés par rapport à une nouvelle comme la famille biologique de l'artiste. Tous allons partager douleur ensemble, Nabino, surtout Mama Oyo Abota Jani Faye. On a vu comment la maman Azaliko Bimisa Maramozo Outana Mutema en disant que plus de 16 ans de mon akenda poto à mon arasumo na en fasté kaka na ba photo kaka na ba appel vidéo kaka na ba photo mais baninga nyoso bakenda na mona poto nzela moko bazongaka mama monaka bango bakendaka mais son propre garçon maman tikala komona a été depuis un certain temps. Ça dérange. Condoléances le plus attristé également à tous les enfants oyo mowe ya tike libiso. Jani Faye nous a laissé beaucoup des enfants. Nous présentons nos sincères condoléances na bana wana nyonso que nous sommes de cœur avec vous. Donc même si votre maman vous dit que ça va passer, ce sont des choses qui arrivent. Ataba maman nabino balo banabino bongo et sachez que boko zoaka lisusu papa mususu teti mokolo mokile silaga. Donc quand votre père biologique est parti, boko zoaka susu papa biologique te. Tous les papas qui viendront
bon, papa biologique na binoté. Alors, la bonne nouvelle est que, après avoir perdre Gianni Faye, Oyo, Akoufi, et puis epesi kanda na ba comédien tout, epesi kanda na ba maman nyonso, epesi kanda na communauté congolaise, kota la mutu akenda poto depuis batan ebele, mais azata na eloko moko te bat bako lelelaye. Ce qui dérange et ce qui dérangeait la communauté. Et enfin, la bonne nouvelle est que, bien que ezali quelque chose, toko banda ko soutenir mingi te mais dans le cadre, il y a une possibilité, on n'a pas de choix, nous devons accepter. La première dame, Maman Denise Nyakiro, a accepté, il y a qu'on soit en charge, corps et Outa, Europe, et à Kinshasa, et puis qu'on soit en charge, il y a déroulement, il y a matanga nyoso, kino mukolotoko kendekotika, Gianni Faye, na Lilita naye ya Suka, Nandako naye ya mukolo ya Suka nde makamwana et meki un peu quoi apaiser mitema ya ba comédien qui se posaient les questions de part et d'autre. Bakolela Gianni ndenge nini nani akozwa responsabilité à matanga Gianni. Merci la première dame. Bien que ça musala na yote. Officiellement ça musala na yote, ça musala ya présidence té. Vous le faites par compassion et c'est trop bien. Nous allons aussi parler et dire parce que pour l'instant, Bisso, tout le monde, tous allez accuser ex-femme, il y a Gianni Faye, maman ya bana na yesika, nanda kusika ya kufeli. Que ye muto asali makambo oyo et memi Gianni na liwa. Mais est-ce que moi il pas rapper raison, a rapper torté. Tu continuer à condamner cette dame ou bien et ça peine à Makamousou, nous devons comprendre cette dame. Nathalie Gag, moi, au modéro à Sali, mais si c'est vraiment Mounion, c'est bien la Gag au modéro à Sali, on a que déjà Gianni Faye, Azalaki ko lobana ba proche nae que ceux qui a koufi, bon bah que moi si la brine mon tabomier, c'est que ba comédien peut boire mité mamabé. Vous allez nous dire pour nani vous accepter qui que a continuer toujours à démarrer na katanda kwa la dame. Saratola. Nous sommes endeuillés. Bonne santé nayo. Ouais, santé, ça va très bien. Bah, condoléances dans la famille biologique à Gianni Faye et surtout dans la famille artistique naïe et puis dans les chroniqueurs, les journalistes, les connaissances, tout le monde parce que Gianni Faye Azalaïka comédien mais Azaro travaille pas en collaboration dans les médias. Très bien. Donc bisope toi na matanga en tout cas. Bah, sincère condoléances na bisonias. Ok, Malam Mingi, parce que ils ont coïncidé tout ça dans mois de la femme, mois de mars, moi et Sengeli ko respecter droit de la femme, mais moi et Sengeli ko mema moi si na sika na ye ya limia mais c'est comme si basiang bo linga teto mema bino na bisike Sengeli pour na bino. Comme tu l'as dit, Sarah Ozali chroniqueuse, Ozali influenceuse. Personnellement Sarah Tola, liwa ya Gianni, na nengo yoki dengo moni elobeli onini personnellement. Bon, elobelinga elo côté T, mais et enseigner quand même réalité à vie. Parce que Gianni Faye nga naza parmi bateau bazako yamba dossier na internet sokeyi. OK. Naza parmi bateau na yeba ki mwasi na ependa zaki malmené ye. Naza parmi bateau na ko solana ya Gianni pe na privé azo bisanga ba vérité mususu. OK. Naza pe parmi bateau na bande ko conseiller ya Gianni. En fait liwa ya Gianni nga na oloba que soyi bato bazo accuser la brine mutabomi ya Gianni mo palinga ki ami boma. Très bien. Parce que moi je suis déjà azo parvenir kotika yo ola na salon pour kota la na mbali mususu na chambre. Nanda kumoko. Si seulement si koko za l'envoûtement. Bon, avec l'envoûtement tu ko condamné à Gianni peut-être avec envoûté. Mais ngana olobara que ya Gianni moko pe alinga ki amitika ki ba boma e kaka. Parce que ceux eza mobala koka ko supporter ayo katali solo ex na matoité. OK.
bongo boni boniola na salon we ba ke moi c'est à côté là na mobile mosusu. Ah non, moi je vais craquer car na bouton je vais craquer. Je ne saurais pas. T'es dans la cour, tu sais que soit bibembe là. Voilà. Impossible. C'est impossible. Sikoyo nazo koma na niveau ko réfléchir ya Jani. Motema monena bongo izalate. Elo nini ezako sala ke ya Jani akoma tina niveau ya kozela la brine. Asala rabuzoba na ye, ya zozela ye. Moi c'est bengani yo. OK. Atika na mobile wana ti mobile wana tchena zemi abotisi ozongi. Kana katanda kuana, tu rentres encore. Na même betu ya on a bien Jani mitikaki liwezwaye parce que bato bakantaka ezaka pa baluba. Or eza principe ya vie. Mbeto yo ezaki bo babengeli conjugal tango moto mosusu akoti wana akomi kolala wana akomi kovanda wana il fallait kata ba changer ndako vraiment ba changer biloko ndako asika soki ba mona ke bolingo na bango zosenga basa nini bazonga en fait nga pende te ingebele que na vie de balobaka l'amour est aveugle de fois faut longola qui aveuglicité wana ya bolingo faut mona quand même un moment dans l'amour. Non, il faut voir le problème en face. Faut voir et puis gérer. Côté kaka sentiment et conduire yote au sale la phrase wana balobaka l'amour est aveugle. Ba te belé ba kufa na phrase wana. Ozomona mutu na conscience na mona ke mobalo aza mobulu. Mandimia ko mobima na ena ye. Abo ya pe mibali sérieux ba olinge. Donc ya koti pe na kati aveugle wana. À côté de la aveugle, on a consciemment. La conscience na conscience désolé ba ke jo ba tutu na quartier ba ebi ka mobulu aza sérieuté anyoko la ba fi mais à se laisser emporter quand na kati phrase wana l'amour est aveugle. Oyebi pe fi moi ba bimaka pe na ye. Mais je te dis, Makei, à qui quand même à côté dans l'amour est aveugle. Non, on peut ce exemple mingi te na mamba musicien. Au moins moi si penda ebi musicien wana moi c'était nanda. Ndako. Officiellement. Mandina ça rapi ba dépense. Netinga ba si ja bongo na côté la rabasité. Po yeba ki kana o askokenga na sombele ba mituka. Yo mitika ki l'amour est aveugle et conduire yo. OK. Alors, tika l'aveugle. Libela. Assumer makambo yo salari parce que ozoye ba ke musicien o azara na mwasi na ndako ana bana na epo yo ka batu baloba alinga mwasi ne makasi. Yo ko chamutu. Obotine mwana indésirable ana choix na eta komi ko boya ko sunga mwana. Oyebe mission to sana ngoni. Mais oyebaki tango batu ba panza sango ah garçon ana zara sérieuté abala rabasi asundola rabango asala raboy mais au moins on osé obitenga na sala exception na kota na kati l'amour est aveugle côté en tout cas nga été nga penda nga déjà sentiment wana moni réalité et enseigner biso mambo ebele ba sentiment na batu bazala na nga azala na ngote quel que soit sentiment ndenge nini na tala ba problème en face. Na longola nanu ke ye muta pesa nga sentiment yaza nani yaza ndeko yaza mona na tala ka problème en face mais ça na batu mususu ba mitika ka ba se laisser comporter na sentiment a mitiki donc a commis aveugle à tel point de ka batu mususu ba lobake mobile ozali na mobile na ndako tout mona ba témoignage wana poto aboti sipe moi na kati ya ndako mais voilà ka aveugle tina niveau nini. Comment il go salama? Au mona mwana zoya ko yebisa mama na yeke mobile nazo linganga mais maman azwa ka na kati aveugle. Maman aza toujours aveugle. Azondimela mwana nete. Mobile ondimela mobile. Do ya otala ba intérêt na yemo boye pa mobile. Ya Jani amitika kipenda akufa. Amitika ki parce que makambo eza na kati wana papa dona. Je pense que batu ba mona ba vidéo e bima Jani Fay ba boka eblo libanda. Natala biloko babwaki Jani Fay pendant soki 15 ans sali na poto babwaki biloko libanda ngo ba mwa kifunda donc na 15 bilamba tu ya Jani azali na ngweza ki bifunda babwaki biloko libanda ye moko pa mi filmer vota la brine abwaki na biloko libanda puis abwaki biloko libanda pourquoi la brine tanga zui garçon na komo bimana ye ngam na sala be mission wana. OK. Garçon wana aza voisine na bango do bana immeuble voisin na bango voisin na bango ape marié ana bana pe 4 garçon ngo ape na foyer na ye na biso ami réseau même biso kana kati aveuglicité kakate alors yesko akoti mobali wana libala pana e Janiala la na salon ndenge Janiala na salon na condition
Ndengo zola na salon awa. Soki kaka mwasi na ya meki découvrir que mobile na za pa na nga se ke za yo na obenga na o. Dossier on a géré. Na bi oyo kindo kité. Ya on a yebisa o. Eza dossier on a géré eza na internet. Ya Jani ba PC condition soki secret bimi se ke za ye po yenda ebe ke mobile wana awa ko mfanda awa. Na mituni ya Jani aza kuvana ndeni. Wana bana pe baza bazo exister. Bana baza. Bazo penser même pas l'éducation à bana. L'éducation à bana. Ya tikika amour est aveugle. Et moi si wana eko découvrir. Na be mission to sala ki na ba internet. Moi ça eko découvrir. Moi ça c'est ni abengani ya Jani. Le roi moi si na ebise ke yo mto ebise ale full camp. D'abord ya Jani bilo. Na brune na bengani nde ya Jani a filma. Tala la brune na bimisinga libanda nda mutakenda kozwaye apo Firenze. Afo mutalukela studio chambre, foutela chambre en fait. Ngana sola na ya Jani abenga appel vidéo na moi chambre ngwa comment ko foutela petite nanga na bimi nzamba bia solo bane pe na bimi la brina nyoko linga obeta pe histoire. C'est quoi ça? Mon Dieu. Ngala bikal to sala ba émission eza na internet ba tutu ba ebike ya Jani na la brine bakabwana netinga j'étais surpris yo ka ke ya Jani akufi na ndako la brine obike lekela enga. Na sesi ko ya ba shoko la brina benga na ya Jani benga batebela betela bango masolo nani Viviana ebi abenga batebele makam na oloba o batutu ba ebi yango ba journée de Londres ba ebi batutu ba yeba za ko beta masolo sko era sali retour au Berkay a signala mutu tepo eza soni a evita pe batutu benga mizongela rakuna to ebite ni bendaka ya zonga to ebite na landi la brina zolo ba que bana batu bazako lela Jani pendant le papa na bango yango azongisaki Jani na ndako aloba biso kuna yebaki ka okufa na yena ngana zongisela ndako na ngate po amemeni nga ba problème Naomi tuna Jani akomaki na niveau wana ndenge nini j'ai de frissons oyebike kisi oyebike la brine sope no za na nganga wana folakisa ba biso tu a makasi ya comme c'est moi mobile zoba kizengi tina niveau nganga wana makasi kangama na ye la brine mais ma belle ngo eza Jani akufi fungola kiete donc Holanda yo très bien tina sa ma belle abandola la brine très bien batu ba yeba monde de spiritualité te ko kanga mutu na ki c'est bien mais ça là est fort oyeba peke liwa na ye ozana date tel na fungola ya va date ava kufa so fungoli ete obandola na Jani ola mukana Jani non mais na moment o pa ko fungola a fungole suste Jani sa kufi a fungole ndeni Jani sa kufi. Alors Sarah nakoyoka histoire moi bon bat bolanda biso baza un peu vraiment étonné est-ce que ezana ma bemoko Jani azalaki peut-être bazaki ba fiancé na la brune ezana ma bemoko oyo personnellement Jani faille à ça la brune ou peut-être la brune a kanga kanda qui tôt ou tard il faut venger d'une manière ou d'une autre en fait la ceux à la basio Jani alelisi Sylvie Azali Mao Azali azwaki basebele sœur na biso pe Viviane paraît pas Zalara ex ya Josia ya Jani Fay mais so eza na moi so alela il faut ça la Jani mabe eza Mao parce que Mao na kati ndaku ya Jani bafana ndaku mais Jani akiobala yoko ba réalité ya vie siko na basi wana nyonso mutayaka ko botola bango mobali eza la brune la brune aki mwasi o Jani azakolinga mingi koleka bango tu Jani akepoto la brune atikala na Kishasa ok la brune pasali donc Jani akenda poto liboso ya la brune Jani akepoto la brune akina Kishasa azaki na mobile ne moko boy pas osala sala mwa ba makambo azuizemi la brune aboti mona kufi ok la brine a eu 5 mobile ne pona ba souci wana kenda ta quelque part ki opema mobile atindier Turquie ok Turquie a comme na tika yo ki ba Jani Fay ba na poto ok abandi ko sa ba démarche mbangu mbanga kati sima ya koti Grèce a comme France a bengi ba mo Jani yimtaluka Jani bazongana ok na Kishasa a relation ça qui coupé kataki na ya komaki dans mobile na yo atindier déjà abotisa qui est déjà
nde ndenge nini te baye kozongana loka ezalaki deya bolingo bazali nango na Kinshasa baye kozongana sikoyo nazomituna monga mona asali analyse ngabi so tobi tolobake Labri nalinga Jani te eza lokuta parce que bato na Kinshasa ba témoigner que ya Jani alinga ki Labri nalinga Jani. OK. Bon. Tant ba komi na poto. Est-ce que Labri na préparé pour Labri ma akende poto pe directé. Labri na kota ki ponga na olinga na sa analyse ya soka kanga ya Jani. OK, très bien. Analyse à kota ki Turquie, Grèce donc katakata. Katakata, ndamu. Bon. Qui sinini o Labri na somba ki et traversé mai oyo ya ebale ya fleuve Congo. Ba check on a avion. Azoka on a moyen nini, asola ki nganga na téléphone. To asaleli ba magie à poto. Ça me dépasse. Et puis na mi tout na mobalo linga mingi. Oko sale mabete. Eza ba analyse il faut batu ba sala. Parce que supposons que tant okanga mobile na kisi po linga za yanga. Atikala ya yo moko. Sikoyo soki mobile wana okangi na kisi po azala ya yo. C'est ko trichete. Po olinga ke mingi yenda zala ya yo moko. Siko Labri na comment sou ko tricher les sous. Dès loko pe na zo kaneti mo mutu passe papa dona. Mo mutu passe zo ya place wana. Est-ce que toujours que ne peut pas trop réfléchir peut-être. Okangi mobile no na kisi. Po azala bien privé nanga. OK. Ndenga afunda kaye babotola ye mukanda ba mo ezonge mo babotola kaye balinga opese mukanda te bon pas à la bien privé nanga poso akiata musala a ozwa basi bon on accepte mais ndenge nini moto yo lingaka mingi akoma pe bien privé na yo olala kana ola mukaka na ye anytime ndenge nini ko kesu ko luka mbali mususu. Mais est-ce que peut-être toujours tout ça peut dans cadre de réfléchir akoma mobali na yemo privé dans le sens que non bolingo eza nangote mais peut-être pour na ko prouver ko privé ba mususu oya yebi wana ke soki ameki peut-être ko bimata libanda mukie akokuta na suna ba wana donc pas kuta na ba wana te na privé pe na wana bien que na lingi na ngayete mais azalaka esclave ça peut être aussi bon ça peut pas être ça parce que après hospital alanda Jani na poto. Encore ça peut vivre. Parce que yem dans qui relation avec Jani. Encore ça peut vivre naïti. Après moi si tu encore le mi belle ne mi sous parce que linga Jani te moi je trouve que ils a faux calcul parce que sera Jani pour ta la souba si obana que ça te. Déjà Jani na potenga zo pe moi si mususu. Moi si mususu pe. Donc ce qui l'a pris dans zo qui était moi si mususu anga zoai. En fait neti bateau bazana neti na Jani neti Viviane na lobby Jani akimutabasi. Azara na basi ebele Jani basi ba olongwa poto ba olande na Kinshasa eloko elekeli Jani ake poto atikali kozwa ta mwasi na poto te. Très bien. C'est tout un il faut réfléchir sur yango hein. Fidélité wana Jani azwa ngwa komi nango nani Viviane aki correct abi tangu mawaza na ndako ndako mona Jani nga Jani akotikanga pa ba paranae na bibanga na Jani côté opé Sylvia bala ya latisa e lopete. Donc azo jouer ka sans compter Labri pas ekobakisa mana batu mususu ba poto et tout. Donc Jani arrive na Jo na ba momi na sima. Donc on ezala ki bete batu o Viviane na yebaki. Ba fio ya yebaki. Mais bon ba yebana kite wana. OK. Donc Jani aki moto ya ba momi. Donc comme Jani na poto normalement atazaki na brina la brine. Faito kakia Jani pa bimana fimo kuna abota na fimo kuna po Jani na kisha tiki bane bele hein. Abota na Sylvie, abota na Mao, Viviane Kande mutabota kite, aboti suna la brine. Donc na poto désordre linga esala manon makasi avant ya ko se stabiliser. Mais elle akutani kana la brine ya Jani afanda. Ezani koligara mingi. Isaka kukanga mangoka na kata mulangi. Nzungu ngwa ya makasi. Ya Jani mo na zolo balimi linga kia kufa. Ye mo mitika eba ku ababoma e. Mo na zo mono ndie azaki quelque part pe. Bon. Parce que bato bazaki na bazo reconnaître Jani te que moi ça manipuler ti na niveau wana. Babi Jani moi ça ko lobane boete. Mais apparemment azaki manipulé par la brine donc ezole que la même na bateau bazana ye bazalo ba copine tout le monde azole ele que la bango. Alors Sarah
gag moko modéro ou tout ça dans l'andiango lobby modéro basali gag mona fille moboy modéro a joué Gianni, l'autre fille a joué la Brine et puis Samba a joué José de Londres. Et ça dit que José de Londres a écouté la Gianni et pas inaye. Gianni a zolo bana José de Londres. Abinenge zaboye la Brine a ebisinga kazana zemi. Et zemi yango a ebisinga eza nango ya ngate eza ya mutu mususu. Mais na moment oyo nazali susu na choiti na ko préférer na kufa nanga ke na bima na ndaku oya la Brine pour na soni wana. Soni wana na okoka na ngai te. Na préférer na kufa nanga na kufela nanga bolingo. Mais soki boyoki na kufi boy bakeza la Brine. Tout ce que je te dis ezali na gago na landiango lobi plus de 10 fois na zongisi na otala. Il y a un message. Na bien sûr que Gianni Faye tant abimai na ndako la Brine azako solo la partout. Azao benga batu, aluka batu mususu pona ba consoler, azo benga mutu nyonso po ba solo la. Donc en fait azako benga batu tout. Ako solo la pena batu tout. Donc problème il y a gagwana et cause un message à modéro peut-être à Solarana Gianni. À Solarana Gianni. À comment on peut s'habituer en ce qu'on a bagag. Pour y en a battu m'souba au bandolo baté, ba kokolo baté, ba on peut s'habituer en kana bagag. Et ça na monsieur moro a salarié émission na poto na ebi penzate. Y pas pesa témoignage à makambu Gianni a ebisa na téléphone. OK. Ba peo Gianni longwaki nanda kwa la Brine azako lo bebele. Azaki vraiment ko bimisa makambu wa viva. Monasco ele ki la batu mendini ni azolo bape mazaina makasi ya uza musika ya la Brine te. Na landinde komoko mama lobi Gianni akufaki banda kala. OK. Il paraît la Brine a découchaki. Alalaki nanda kuti. Babi mutuka oye yaki kozwa corps. Avant yango ezaka na mutuka moko yaka na limoso. Mais mutuka ne yaki. En fait, dossier zo comme moi flou. Dossier zo comme flou, bande ko bana poto, ba me kolandela liwa. Donc c'est comme si Gianni tikala ka yena bana. Te akenda tika bana classe tikala zongi squad tikali yemoko. Alors Sarah, je me bien. La Brine alors je me comprends bien. Mobali o wana ya kokota libale pas la Brine pour na ya Gianni la na salon. Azala congolais ou bien étranger? Congolais. Congolais ndeko peka ya Gianni congolais. Accepter yango. Et putain Gianni Faye akenda ko telema na ba place ba benga ya milongo ngwana nga mo Gianni ebisanga pour que la Brine na bana biloko. Et à la place mora social ba pesa abatu biloko. Gianni Star ma ko telema na mulongo azela biloko wana. Alors, makambo est combien un peu trop zoko se répéter pas ya bande ko na biso ba comédien. Je sais pas. Batu musu ba lobby. Po moi bolingo ezalaka pas pona bana. Jamais ko luko bo ma papa bana no tina suka. Tina suka. Obi ke bon, soki papa za na ndako te aki ailleurs bana balelaka. Okoma na niveau zongi sa papa ngona ndako. Mais pourquoi tu peux accepter au bon quoi qu'il ne libella bana bazanga papa bango libella. Ouais, desko batu mususu na landi ba analyse bana wana apparemment pe ba koza bana ya Gianni te parce que comment on dit mon bon papa bana no ka boy. Et ça peut sous parenthèse hein. Gianni tanga zonga ki ba pia ki pe conditionner ozongi awa foye ba ke kaniki wa bando yo tala mwana soka ye otikele espace au continent chambre. Fatala mwana na ye asola na mwana na ye puisque olengeli papa ya mwana ka moko utobota na suka pongo bana misato bota ki liboso na Gianni ningo tika bango baza orphelin. J'ai vu une vidéo qui circulait na kati ya ndako ya Gianni na la Brine mobali musumo likango ya la Brine ya ko fêter anniversaire na kati ya ndako Gianni aza na chambre lali afani na chambre na salon meki ba bengani donc meki ko baba bengani. Alors ça ba bengi mbila pimbila to ba benga yo ana na papier te ko bima kuto okene beta ko tambola bozo banga okela la pa bat mesko ba bengelo suna mbila wana papier te yango nani Viviane abinga na banda website ya Gianni zonga na yo zonga no Kinshasa. La production comme belé abi par jour au simbata $300 par jour koto belva bengi yo jouer koto ba bengi yo jouer donc on travailler na yo moi mo bimbo banosi mano kambo falaka zonga na ina Kinshasa akufina carrière na ina nzoto makasi na kimbinga nyonso ba énergie to akufina. Alors Sarah nangina tuna question oyo bimi ke no mutabomisi miraesa eza mobali
mobali na ye o anyokolaka ye o mobulu boye 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 abomisi Miraisa na Angola toye to perdre Gianni Faye oh moi si na ye azonyokola ye boye boye finalement c'est quoi avec les comédiens? Bon liwa so mutakufi ma kaka oza comédien ou pas ata liwa ya mutu moka na quartier mo so akufi so keka obeta tour oyo ka des versions garçon azara mon boulot koza sida musupe koto oyo ka babi moi si naenda bomisi donc liwa chez les africains ezalaka na soubassement ezaka pona ba starter parce que na koyoka keno mibali kande bobo misaka basi na pas comédien et basi kande bobo misaka mibali pas comédien na sens wane na otuna yango na oloba eza ndenge ya communauté na biso ya ba africain jamais mutakufa liwe le cas normal ba biso ba liwa na biso ezalaka ka faut ya za accompagner baleye mama na famille na bango kindokele kaki pour asomba ki voiture donc liwate ki akufika ka ezalaka donc mona ye mikolo wana comme pe appeler makasi c'est sira simba bisimba simbe si retour donc liwa normal izate donc c'est compliqué pour na oyeba ke muto akufina bo mais côté ya ba comédien net ma ba Gianni Faye eza sujet o yaki d'ailleurs ko se retrouver na les réseaux sociaux ezaki na toile bato ba yeba ki ango donc ezali kamkuté to bomba to maskango to kosa mais amira esa ba témoin pe ba bimaki. Mais il y a Gianni, il y avait des vidéos, même hier, Moko Labrine. Labrine. Tant que Labrine a tiré dans mon bain, ça va vidéo à moitié ni. Ah bon? Non, bah, je suis oui. La kachanda quoi. Donc, ils ont écouté qu'il y a des photos à nos looks, à mascara, il y a Gianni, il y a une histoire où ils ont internet, tout le monde a mona, tout le monde a un audio, tout le monde a une preuve. Alors, pour finir, parce que ça dérange, Gianni Faye. Non, est-ce que mon balokuta, sangwa malade yete, bon surtout quand maman boy Gianni Faye a kufinae. C'est devenu un peu compliqué. Alors, aujourd'hui, Maman Denise Nyakero a accepté comme maman que soit en charge corps et uta potoya et puis ba kamunyo sopo na déroulement ya matanga. Et ba comédien mitema ekiti muke parce que quand même corps ya Gianni et kozonga ba komona yango. Alors pas de bol là. Gianni n'est pas qu'il a plus de 16 ans et l'autre côté n'était sa maman azali ko regretter énormément na liwa ya mwana nae. Qu'est-ce que tu peux dire na ba regret ya maman nae et puis na acte oyo maman Denise asali pona ko en charge. Maman wana ezo ça passe parce que moi na kendara mbinga na landa ki Viviane lobi Gianni atikala osunga maman bango te ni famille na ni ba nae. De pas kenda? Oui, abi bango ku bazala so babengi Gianni na epela babete matolo. Au moins na Labrine na esa bango ya Gianni asala na été. Bozela kanga mona ntinde abinota $50 bokabola. Donc Gianni asungi bana na été, Gianni asungi famille na été, asungi maman na été. Akendaki ya rotambola, akendaki ya hotele mama zozongela maman na ebembe. Eza pasi mingi. Mais Nzambe moko yebi pourquoi permettre à ceux que azwa molimo Gianni deux fois mutu soko zo souffrir mingi Nzambe alongola mutu na mokili a souffrir akende na yata mukanda 16 ans na poto mukanda te lora malonga te nini te donc désespéré total. Et merci encore na maman Denise nenge ngapi na soué danga abanda lo bango ba comédien fo ba luka moyen ba sangisa ba beta ba porte si fo ba senga Pokora Gianni ezonga mata maman na mona ta suka bana na yo batikala awa. Je vis un garçon moi na emo ya mobali ça kolaki déjà moké façon zolela je me suis dit papa na ya zozongela ebembe donc atika bana na yo wana nyoso atikala omona bango suste banda kenda. Maman Denise en tout cas merci beaucoup ndenge ozuli kanisi ya ko soutenir matanga korwane ya kishasa ya kipe suwe nanga Nzamba touché monter maman Denise pour ça là en tout cas nyosoka lokumu na Nzambe. Bon ba comédien baza na poto ba 2 minutes banani babi bango faut pas venger. Alors non mon importance est-ce qu'il faut peut-être que luka Labrine que traiter Labrine ma est-ce que pour l'instant na stade autocommis que ça la peut-être Labrine ma ou bien que banda ça les ba émission ma est-ce que c'est important? Non, les émissions c'est normal les a dénoncer misala o ya zanango. Mais que luka ko venger Labrine je trouve que la vengeance de Dieu est plus fort. Très bien. Batika na bango. Bémission oui, fait
faire les émissions pour dénoncer quelque chose, c'est normal. Pour ça va vérité, c'est normal, mais Koluka, faut te venger, te bêter. Batika justice en Zambesala. Moi, je pense que Gianni Faye a otike pe kimiate. Parce que famille na famille, ils ont babikila kila nango. Ba otika mulimo wa Gianni pe mate. Parce que na ba famille na biso nyonso to na bandoki na famille, oui. Ok. Donc, ba obele la ba koko. Ba esprit abandonné à famille, bandoki ba famille, ba olamuka ba sangani, ba otinde la la. Mais ça ratozo yoka Maxi a répété que Gianni a koufi na ye na problème ango. Mais il y a encore d'autres artistes à Mibali. Oh bazako déméré quand na kata problème on a ba na poto. Mais est-ce que côté ya bangote si réellement ils sont là? Problème moko ba ndeko na biso ba congolais ba koma na poto ba s'adapter na culture à poto ba bosani ke ba africain. Ba africain. Et loko la brina sali Gianni. Ni ba la poto pe ba sala yango basi. OK. Pour peso mukanda onyoko. Nyokoli yo faire souffrir yo. Obotina eba na même mukanda zo zoate donc ayebi ba place na kokoti ça oppose mukanda mazo fina donc c'est vraiment compliqué cette histoire ma bala na poto ils en assurance té. Et bato ba victime ce sont les enfants. Ozomona moi c'est un poto abota pona elenga bota bana encadra boko la te ma obota po bonga café mata. Moi la mort de so na 140 €, so betika ki 5 bana ata sala raté ata de monter au bima. Et bima déjà. Ba comment olinga batika la ba femme seule pour ndako l'état pesa ndako afanda na ye. Azwa ba avantage wana une fois que ba eba sarana papa dona ba balana ba okata ba avantage. Libala na poto est important. Et il paraît que José de Londres pas se retrouver na Congo. Ouais, il est pas se retrouver qui m'a on dirait qui m'a malulette. Bakabona il y a bien na et abenda na ki antima babotola mukanda pa Charlie. OK. Dans dimanche baboto le mukanda. Ba mikanda mo boy ko. So yana ba yombo. Donc ngai pona nga mabala poto pe na ndima ngote ya 100% 99% eza ba mabala mo ba intérêt ya ba risque. Pour moi ce cause na pouvoir ya loba lelo coucher na yo loba bibima kende ajipe mbali mususa comme coucher na ye bibima kende donc moi c'est autant la même pas que éducation ni na kota na mito bana nanga. Et wana mibali bana basi. C'est compliqué. Ba makama mabala bata poto. Mesdames et messieurs, merci beaucoup parce que bonsoir kolanda ba émission na biso. Tozana moment ya matanga et boyo qui commence Sarah Tola américain un peu ko relancer l'histoire. Gianni Faye servir ba tous les sons. Les sons. Surtout mibali ya mingi na communauté na biso, surtout mingi mibali ne ba ko ya ba victime pas ya basi na poto. Communauté congolaise eza mibali ne ba onyoko amara. Et mibala pour moi appelle ba mbinga ba beau garçon ba batanga ba baza bien. Alors moi je me reviens seulement que ba comédien bozala uni bolela vraiment parce que ndenge bino bo pesa matanga ya Gianni valeur nde batu mususu ba kolanda ka valeur wana. Soki da bino moko bo pesa matanga ya Gianni valeur te sachez que et kozala ka un peu na loyenge mais Gianni a mérité kolela ma vraiment comme il faut. Alors nous sommes là pour suivre l'évolution à matanga n'engezali ko se dérouler. Nous allons accompagner Binone, Tobandika, émission. Nous allons vous accompagner jusqu'à Mukolo Koria Gianni Ekoya, Mukolo Tokene ko enterré Gianni Faye, Mukolo Tokolala na veillée mortuaire à Gianni Faye. Nous serons toujours là pour vous servir, vous informer à temps réel. Alors continuez à vous abonner sur vos chaînes d'actualité, tout info, votre chaîne de valeur, ainsi que Sarah Tola TV. Quant à moi, on se retrouve dans une autre mission et toujours avec les dossiers de Gianni Faye. Au revoir. Au revoir.